quoi M. Félix Tshilombo a ramené les Rwandais dans ces pays? Il a posé cette question. Les Rwandais. Les Rwandais dans ces pays. Je réponds tic au tac. M23 a été défait en 2013. Qui a ramené M23 au Congo? C'est matérialisé et prouvé par les rapports des groupes d'experts des Nations Unies. Je vous en donne lecture, juste 2 phrases. Je suis au rapport du groupe d'experts de juin 2022, à la page 18.69. Puisque vous ne lisez pas. Des négociations confidentielles. Ça, c'est l'ONU qui parle. Des négociations confidentielles entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et une délégation du M23 qui avait débuté en septembre 2020, Tshilombo est au pouvoir, et s'était poursuivi pendant 14 mois, sont au point mort. Messieurs Ngoma avait dit qu'ils étaient logés pendant 14 mois à Kinshasa. 14 mois apparaît dans les rapports du groupe des experts. Comment peut-on loger les gens pendant 14 mois pendant qu'ils étaient déjà au Rwanda et en Ouganda? Parce qu'il y a 2 ailes du M23. M23 bat Ouganda, Makenga, M23 bat Rwanda, Runiga. Vous avez ramené ces gens-là ici en négociation. Je vous ai envoyé un document qui fait allusion des rencontres secrètes encore. En date du 28 octobre 2022. Je vous ai envoyé la lettre. Ce document que vous venez, c'est signé par Ibalanki. Ibalanki. Un document sorti de vos services. Deuxième rencontre confidentielle, les 11 et les 12 juillet 2022 à Kigali. Entre M23 et les délégués de M. Tshilombo. Mais de quoi parlons-nous, messieurs? Êtes-vous sérieux? Vous êtes allé à Nairobi, vous avez signé une feuille de route. C'est un document. Dans cette feuille de route, on vous dit quoi? Les M23 doivent reprendre leurs positions initiales, c'est-à-dire celles qu'occupaient les M23 avant 2013. Vous nous dites qui a ramené ces gens-là au Congo? Les positions initiales, c'est quoi? Bunagana. Ils ont aujourd'hui Bunagana. Les positions initiales, c'est quoi? Ruchuru, Runyoni, Tchanzu. Parce que c'est les mêmes localités qui ont été prises à l'époque sous Kabila. Il ne faut pas commencer la position avec M. Tshilombo et passer à la télé d'éviter des choses, monsieur. Deuxième élément. Mutualisation des forces ougandaises, mon très cher Eric. Kabila nous a laissé ça? L'armée ougandaise au Congo. C'est Kabila qui nous a laissé ça? Mutualisation des opérations entre les 2 armées. C'est Kabila? Troisième élément. Tentative de la police intégrée pour sécuriser Goma. Si les Kivouchés n'étaient pas sortis dans la rue, et nous avons réfuté ça. Quatrième élément. Rwandais, dont les Kijé est à Goma. C'est Kabila qui nous a laissé ça? Savez-vous, une entreprise aérienne dont le pays a des velléités expansionnistes, comme mon très cher Alain l'avait relevé, vous lui donnez les Kijé à Goma. Tu as déjà vu la direction générale d'une entreprise aérienne à l'aéroport? Merci. S'il vous plaît, je n'ai même pas fait une minute, il m'avait perturbé, c'est sérieux. C'est sérieux. Alors, c'est Kabila qui nous avait laissé Rwandais. Kabila nous a laissé ici, il n'y avait pas l'ambassade du Rwanda, c'était fermé. Qui a ouvert l'ambassade du Rwanda? N'est-ce pas M. Tshilombo? Kabila nous avait laissé Karega ici. Quand Delphin Kaimbi avait fait une note technique pour que Karega ne soit pas accrédité au Congo, est-ce que vous l'avez suivi? Tout ça, mis ensemble, ce sont des erreurs que M. Tshilombo a commises et il doit s'assumer. Est-ce que Kabila nous avait laissé l'accord sur l'exploitation de l'or de Sakima? Nous avons donné aux Rwandais les moyens de nous faire la guerre. C'est Kabila, c'est M. Tshilombo. Quand Bunagana est tombé, 4 mois et 6 jours, 126 jours, c'est un poste frontalier, c'est douanier. Dans 120 jours... Bonjour, nous avons besoin de Bakou, ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui. Ezui ezali bongo branche moko to challenge Océan du Congo, chaîne Libération, et pas auto akaba Congo bani, et pas auto sasaka to panzaka, et pas oyo
tobelaka moto ya papa le monoto ekita ezikisa misala nyonso ya bandoki ya yekolo Congo epai oyo toanalizaka ensemble epai oyo toconscientisaka tomobilisaka tosensibilisaka tosalaka éveil patriotique epai oyo tolongolaka peuple congolais bolema epai oyo totiaka litolo na nzete po ete tobenga yango malamu epai oyo tosalaka mosala ya Jean Baptiste epai oyo toaka bongo basinzili komobetaka mbela ndenge tobetaka mikolo mikolo baete ntango ezali mabe totelema tobundela bongo ekolo ya biso epai oyo totelema ferme fidèle lokola bakuki apona kozala lisekwa ya république démocratique du Congo epai oyo tomokundolaka maloba ya nkoko na biso l'élaboraire aloba na biso bêcher fouiller ne laisser ni place que la main repasse tika nzambe ya lola apambola biso nyonso ezwi la monte religieuse popo na banzi bandeko na ngai bauti kolanda bongo mwana mboka Nico Maengele malgré ba poison malgré ba menace il est de retour avec force maître Nico Maengele a pesi biso ba révélation ezali likambo ya kokotela moto te ya koloba te soki bolamu ya moto ezali esengeli toloba bolamu ntango moto asali mabe esengeli toloba mabe mpo wana nde tokomema pole kasi ya kozwa mabe olatisa yango kazaka ya bolamu polinga kondimisa bato wana ozali bongo demona yango la chaîne oyo bokoboma biso mpona bosolo mongongo na biso ekonganga makasi mpona bosolo ata kobitumba ata kompela ata kokozanga biso tokotelema bobele na bosolo po toali ebale eboya mbindo lolenge na lobaka bino ete moi je m'informe je me cultive rien que pour vous informer et j'aime dire tout ce que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités tokokufa po ete tolingi kongola biso ezala bolamu bolandi mona mboka Nico Maengele wala bazaki na plateau bakoloba tozwi yango mpona nini po ezali maloba kitoko maloba oyo moto apanzi po ezalaki likambo ya baavoka bazalaki wana na plateau bato ya mayele bakopanza mito batali mobeko article 5 la mboka oyo esalaka mosala te peuple ali la valeur te peuple ali la valeur te respect ya moto yali lisusu te Nico Maengele panzi biloko mosusu bokoselaka kabila te na banzi tolandi mwana mboka pesi ba révélation esengeli biso banso bakongomani tobunde tumba ya bosolo tobunde lekolo ya biso maloba oyo ndambo alobi epesinga esengo po ete nauti koloba yango na mikolo esengo nange ezaka po ete bandeko mosusu na okomona libération tokokutana na réflexion ndenge bino bolobaka tozo réfléchir lolenge moko na côté ya lifangasi mama Jawa salam alaikum na bamesema nanga équipe pour la télé États-Unis d'Amérique mana nanga la punyado na ngai baba missionnaire na plus 30 lelo tokozalaka pela molai te la chabia nanga la aken na jende talotaki tumbakale ko tumbukila lokone fa peka to kilame tokoloba mingi te po anini zoto enda fefele big Daniel Kenda papa Mikaele yenda wabiso kabu ya kobenga yo Mama Celestine pasi pe mawe kosala biso pola nini bakongo mani toko kabola biso moko po toza ko soutenir mabe wuta libango nzamba revelaka na kokosaka te po ali manoba ya nzambe pe na loba yango ezozo esa biso mabeti kino lelo Félix akosalaka eloko te Félix ali Yudasi alaki moponda mi nzambe te bomoni yango pole mabe kokota na République démocratique Nico Maengele na bino yo wana bosungaka prompt rétablissement na maître Nico ya pas sepe mawa bandeko na ngai tshela biso video kabuya Bakainga bonjour papa là bon retour au pays ah merci Bakainga raison à taille logo moko bapesi na raison te nazotuna bango raison Bakainga baopesa pe lo nazwi passeport na nga batika non amboka batata na bango ayesinga na elongi ya bato babanga eza mawa balobi mpe eloko te babinaki kozwa passeport na direction générale batikali na passeport nanga bapesi nga document oyo mpo nakende na direction générale nakende oyo basali photocopie ya passeport nanga
Sur le passeport, Nanga, ils ont la validité en 2026. Ils ont la validité en 2024. Si vous avez commis ma marque en année, vous pouvez faire autre chose pour bête à Dieu sur le bien. Nous, vous l'avez pas, vous l'avez pas blague. Okanga, ce que vous ratez dans l'aéroport, vous avez une convocation à la plainte. Vous passez votre barreau, mon tête. Vous voyez ma bébé, votre balle au bâtiment pour vous voir. Excellence. Merci. Oui, oui. Merci. Pinda ya tome mao. Voilà, bon retour au président. Ah, le président il fait des retours. Vous savez, il y a Banda. Voyage électionnaire. Voilà. Ligue des jeunes, il y a un parti politique devant nous bâtissons ainsi que tous les partis. Pour souhaiter un bienvenue au président Alain Borodjoa. Certainement, il nous a manqué. Non seulement que c'est le président et un parti politique, c'est aussi un maître de l'école. Pour surtout de la circulation. Certainement, donc on m'a déjà énervé par rapport il y a retenu une Rosalaye à niveau de deuxième. Alors, nous avons informé que retenir le passeport pour quelle raison. Certainement, comme il n'y a pas de raison, on va retirer le passeport pour ne pas lui permettre à se déplacer. Nous sommes en train d'avertir le pouvoir en place pour qu'il va comprendre que le combat que nous sommes en train de mener est un combat fondé sur la raison pour les valable. Et c'est justement pour l'intérêt de la nation. Donc, sinon, nous sommes en train d'encourager le président par rapport à travail à ça là, et aussi pour son deuxième livre qu'il est en train d'écrire. Je pense que dans les jours à venir, nous remonons déjà et que vous allez déjà publier. Merci beaucoup. Merci à vous. Je crois que sur la bien, je vois déjà moi attention il m'a dit. Après, on a un problème déjà, on a besoin de faire un surtout dans ma francophonie. Mais ça a dit non. Baba milite, c'est très grave. Bolandi, mon amboka le Borodjoa. Bakangi passeport ya le Borodjoa. Bakangi ya le Borodjoa na bato déjà. Bandeko oyo mboka nini? Tozali kokende wapi? Oyo za soulèvement tende sengele to sala. Est-ce que oyo vraiment mboko ezo kende malamu? Prompt rétablissement la maman Jawa. Assalamu alaikum na bamisi malangai. Charlie Chobo. Maman la Jolina Suisse, maman Dodo, maman Samuel, moi la mère de Bruno. Yanga Mokonzi. Moi la mère de Bruno l'Autriche. Yanga Mokonzi Angleterre. Bande ko langa na obenga ble boso ngaba biso to longwaka. Parce que boy c'est très dangereux. Biso to bima na mbokani. De toi la droit bima na Kinshasa te. Oyebi ke na sima arrestation à mona mbokale Borodjoa ko boto la ye passeport la ye. Nandimi lelo ke bato ba boto la biso ba passeport. Ezali bato ya IBPS. Ezali bato Félix Antoine Tshilombo. De balingi te toza na mokanda oyo ko bimisa biso esika mosusu. Pour passeport ale Borodjoa sali. Ko kangale Borodjoa po salini.
hein lokuta na bino ya francophonie boko banga kapa beta mbela hein bilo kasi to yebi lokuta bosana ki la francophonie te bilo kasi to yebi magui wana ya francophonie te mingi na Congo to kolinga ko bimisa ka te pona nini to ali na bikimelo te to ali na biso la soutien te tant makambo ko koya boy bo bani ko benga bato mususu azolinga ko yamba ote mususu pa comme ça nzoka nde ba biloko biso to yela ka bino za biloko bosunga ka biso ba mama ya moto motali moto mosima mite bosunga ka biso botala pasi oto mona ka likola bosolo lobi kabuya. Merci encore une fois na focus que Dieu vous bénisse ou que les mene zamba batela yo na bandeko basusu bakangi papa Alain bakabuya bayepo ba filmer bakangi kabuya bomoni ke batelo so bakanga kabuya za bato bazolinga basala biso mabe kokanga kabuya bata déjà bakangi kabuya ba photo. Qu'est-ce que kabuya a à voir pour bakangi ba photo? Cela veut dire kabuya zo comme personne non grata. Autant ba kokanga kabuya ba photo la chabienne ba maman missionnaire ba olukanani océan te équipe pour la tête yanga mokonzi débrouille de la mer tout est ma héros yo soutenir océan parce que bateau ba ko lika ke bazo kanela biso yo na lolenge boko ke parce que na ye komona ke na bande ko sala titre na ngombe lobinde na zwibiano ke bateau basala ka biso mabe ezali bateau ya Phoenix tant que ba arracher passeport ya papa le bolojo c'est comme ça que bilongi bebiso bimoni samaki mais biso to tikali parce que bakani kabuya ba photo kabuya zozo nga bati merci ko ba photo wana bakenda ngapi ngabi ya ata batandi bilongi na obisika nyonso nzambe soki to tamba la droit chemin to mela mai na bango te to lia kanyaka na bango te bakosa na biso eloko te babunde tumbala kabila babunde tumbala ba rwandais biso to ko bundele kolo to ko sele tinga ya nzambe Joshua bundela ki babele na bango continue ki combat ya Mose mais jiti obilo bo sala biso mabe bino bo ko kende na mer rouge bolinga te tango ekoki bobima na mboka la biso bo ali baloki bato ya mabe bolingi polete bolingi bosolo te boko yiba mboka boko détourner lelo na biso ba grève ezali yako na libota mama Lesaya ebembe to koyo kotika na 7 bandeko na ngai bana ya mibali ta bolesa ka bana mibali so bozala ba na famille moko na nzima ta papa mususu ba botele basi pa tomboki abila za tala mobali moko parce que moi mobali aza nécessaire na vie bana wana baboge ba memi ebembe ya mama na bango moko tiba ke lokotsa na morgue pe luchu bana bayeba beni na morgue ya 7 s'il vous plaît bon vérifier makambo nga na zoloba po eza na samba kolanga grève baboyi kosala baboyi kosimba nzoto ya mowe bana bango moko bakumbi ebembe banda libanda bakiti bango na motuka bamemi ebembe ti bana bake okota na salle de soki na morgue bana bake komonaka bamakila bake komonaka bisika baza koambome bato salite solo na morgue aseti andeko na ngai bana bazongi bazokoka te lokola ezalaki oyo ya bino moko moyeba bwake ya te bakotisi ti bakotika bana na bisika wana oyo bana bakoki kozwa bamaladi te grève likolo ya grève uto Félix aya bagrève ezala mabe ezala mais oyo ya Félix abomi nde biso koboma tribalisme epai baassassinat epai baviole epai misala ezali te kofuta mezali te milelo na milelo lotiliki te mai te nautai kolekisa bilo baskandale okure utai kosala te so bakabu ya bochaki yango te bafoto yango naotindelo sikoyo tya yango nde nazoloba boye ndako ya bato kozika likolo ya lotiliki eza koya mabe bandeko na ngai boni tokobika lekolo bope tobundela yango te article 63-64 yango nde eza force na biso bandeko boyokaka mpe biso mawa biso toalia la Kinshasa tokobika makambo nyonso ya mabe bota ya mwana mokelo kwa kabuya asa comme personne dans la ngata ba photo wana ba côté lusa bipai na bipai cela veut dire kabuya mokonso to kwa bakangi ba bobiye pamba ta lekai na kokanga mambale bele
Ceux qui voyaient bien l'événement, moi, il y a la salle qui a maman en alliance, bakanga et baleva, ça la 4 jours, il boire kaye. Tout ba mona batonga pas la kisaka la fandaka. Ba uti ko kange mukoso na butu to ko bimisa, ba uti ko kange peta ka sika. Ya ko beta na salon ko to kena ka émission moko butu ki mande ko ki. Sika toza bato to bato te. Oko capacité pour monye comme le kabuya to maman c'est. Mais tala ki ali ekolo wayo. Wali Congo mani. Lelo yo. Mabe ko sala mala Congo ko toucher bilote. Tout en mona belo lengo tala Kagame abomi combien? Abomi combien? Mais Kagame ali moninga Félix. Félix a ko kosa ko tombola mongongo ko cha mirete. Ako iba kama loba bato lokwa ya zaina ngota ibi maloba muziki. Ako cha mirete. Lelo mboka la biso bapaya nde bato bazali o bako kamba mboka oyo mboko eza dirigé par bapaya eza dirigé par ba congolais te na télé bino vidéo boyo ki bako bela Kabila de bapaya bali likolo Félix asimba baati total baati bila kolomba te abio kolomba baati bingana bato na ngati to sesa na mo poyo posa partant bako banga trouble ya Katanga bako banga trouble ya Este ba wazalendo ba soda ya Kabila te ya Félix était plutôt bali ba résistant balati teni na kanza po ete ba bunde tumba lelo to lobi Goma pene ko sila lo silo ya sole ko buzala tomber bana ba wazalendo ba ko bunde tumba pe ba ko sisa bango lobi to lobo kula biso to ko vanda ba Gombe ko za tomber lobi to lobo kula ba ko kotela biso pe ba ye ko boma biso po ba ko yebisa na yeke souviens-toi. Souviens-toi, souviens-toi. Le Kalinga la batikelele la français à moi. Sika biso ba Congo mani. Nini to sala. Lelo kabuya bakani ba photo na bata déjà mboke la kabuya wana. Bino pe boko nyoko lokwa biso. Ata ko boko zo mission. Ata ko bozali ko sala boy. Mais mboka o ezali ko tambola malamu ya solo. Mboko ezali malamu. Bana mboka bako bika malamu. Félix moko uti ko pesa lisukulu boyo kinga lobite. Azo reconnaître que passe ali bako yiba minéraux bako lia bato bako kota bako bimamaza incapable aza impuissant ya ko biki sekolo. Ali impuissant ya ko défendre peuple. Si ka peuple abundate bande ko na ngai. Eloko na sepela bande ko na ngai ya Katanga. Eloko na sepela bande ko na ngai ya Kasai. Po ete batalisi pole ki balingi Félix te. Balobi maloba gouverneur tali biso te. Eli abe gouverneur na mwasi ne na bana na ye. Mais biso awa tozali ko se mobiliser, tozali ko sensibiliser, tozali ko me conscientiser. Fayulu akomona ona ba mona te. Ba yamba kasi ko zande lubela ya suka. To ali na posa mo konzi mo susu kasi Félix te. Po biso to ana maya malonga te nzela ya malonga te lo tilikite tozo nyokwama. Biso to ali bato na lokuta te. Toko bunde tumba ya Félix alongba pour passer les qui. Bande konangai papa le bolotwa en danger. C'est ka bato ba ko ba bimi na bango ba kibimboka. C'est que maman c'est un danger lelo. Ba Monica boya bebo tie ba photo yende batambola moko musuka ko kaka boya ba eko beta bo tortille baka po kaboya pa ka makasi tortille peta ngoleka ateke ngasko na kiwa to sunga na bandeko to silisa likambo oyo résistance oyo to bunde tumba ya solo to longwa nyamu to tika kolia kanyaka Totika komi déstabiliser, vous s'abonner massivement à la chaîne Libération, vous s'abonner massivement. Il y a un continent Angleterre, les grands professeurs Achille Mave, Namono Mireille Mave, vraiment professeur Nabiso, Batonio, Sobisika, Biso, Zomi to Bengama, to se soutenir, et maman missionnaire, na plus strandé, na Mbokaya, Anita Babel, il faut que le montre pas quoi le monde. Bipa et Biso, vous avez maman Jovi, Bisika Nyo, vous avez pas ma passa, to Bengana. To benga na lipasa nga ino ya se antele mama Kongo bokula kaikala songa njila ya kimbango ya kutongonya mabonde li pesa la kama masa mwende li bobonde la ka la chabienne mabonde li
bipai biso ezwa mibino mabondeli biso tozali wana pour défendre nation. Merci encore une fois pour la kopanza teke kopesa ba révélation maître Nico. Merci papa le bolojwa toko banga bango te osimbi bolojwa osimbi ba congolais osimbi bolojwa osimbi ba mama ya Congo osimbi bolojwa osimbi océan de la presse congolaise bokila lokondo femme pekato toko telema toko ya katana po ete toyebi soki bo bouger Alain Bolojwa boko zwa biso na nzela na bino tango mosu na nzela na ende soulèvement populaire ekoya toko banga bino lisusu te po toyeba Congo mai na ane la soukisi. Merci encore une fois na Kabouya Long Puissant l'échange par l'équipe Kigali prompt rétablissement na Pape J directeur recherche stratégique. Merci na Gloire Ngoma Misape électrique et pourquoi pas ça on dit pareil avec Misso Babiso. Merci na Guy Lompinga prompt rétablissement na Lompinga Guy na merveille na Baba Passa la Biso Gradir Lompinga que Dieu vous bénisse prompt rétablissement. Ba pour mettre Angola no bondi à botar de bonheur na remission comme la bino maman d'Angola na mokite na yo Florence Matondo Bino popo nous voulons la paix alors il faut tout la opération Jeanne d'Arc la servante de l'Éternel Christian Lompinga que Dieu vous bénisse Mirandi Saya Lompinga Zaba Pambola yo gloire Lompinga chef suprême le number one que Dieu vous bénisse et pourquoi pas directeur Willy tozaina bino nyonso to bunde tumba ya mosolo Kabouya Long Puissant na pesio ba courage belé ko bangate ba photo na bisika so ba kotia ba tia moto akoboma yo te okokufa na temps oyo nzamba bongisaki mpona yo gouvernement ya Félix yali ya lokuta ekosimba makila ya moto moko te loba nzambe azali te si Dieu aza na bomo yende apesa biso chaîne yende azopia biso makambo tozoloba moto akosimba aza te. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'indépendance élection ezali et Félix Okolongwa.